kata chaîne fidèle téléspectateur bana poto surtout bana poto bana Luanda obalanda comme ça on va bazela biso kala te bamona makambo asika mais mingi basabone na chaîne oyo eza pe na chaîne ezopesa makambo comprendre soki mona biloko ya kitoko conseil ya bien bafilme ya kitoko nulle part ailleurs kana Fidèle Move TV mwande mosepela président David Fidèle Move TV eza na émission moko na kati ya Fidèle News Fidèle News ezopesa ba info réel ya ba star ya ba artiste vraiment il est pour na favoriser monde cinématographique et artiste rôle ba ni pour na bazola te ba bana ko inviter ba ngo pour ba batala ka émission tenga je sais pas mingi pena batala ka ma mba solo ezande awa ma mba bien pena ezaka pena que no tali au sepeli ou passer pena un bon moment ni pas ailleurs pas awa donc batala vraiment dans un dessus. Merci beaucoup bana photo bana mikino ça c'était pour vous le président David balobi tous à la tranchée dans la président Bosso vous allez même oral merci.